Merci de commencer dans autour d'abord dans un menu sur les abacous dans le monde entier. Je bénis tous les serviteurs de Dieu qui sont passés ici pour nous soutenir, pour nous soutenir. Ceux qui doivent nous soutenir aussi. C'est un plus d'un ministère. Et Dieu est un ministère. Je bénis Dieu pour les serviteurs de l'église. Pour les serviteurs de l'église. Que Dieu les bénisse. La pamboli mon tendre cœur la pamboli bino la bergerie à la je crois que quand Éternel vous a en Yakosakana te mopange zongi gloire à Dieu. Binela nkolo abakuke. Pose en moi, ça va Charles bien, hein. Bon, mon père a bien dit beauté sur ma casse. Hein? On est tout à fait un problème, t'es, et qu'on a un ensemble lengue. Baronyonga. Vraiment, et c'est moto bandeko. Et c'est moto. Donc c'est bien. Hein? Yo Kabiso, les jaloux vont maigrir. Bakodoka. Mbote bandem déjà l'été fait ma futa ya sika et ça ninga babino la grande dame mais na cadre kaka ya actualité ba meilleur vœu ba bonne année na bino toi les sous lelo les amis et c'est vrai toi annoncer passer Charles de retour malgré toujours moi retard au coach à vidéo parce que c'est déjà presque une semaine je crois où Ezaki mon collègue bosso simba micro on a ko remercier Nzambe ko remercier ba cook Nyonso, au bazaki fidèle, les amis, la fidélité paye. Hein? Nzamba a récompensé. Moutou Nyonso a soutenu ki bameko natangwa pasi. Ah oui, Bible zolo babaye ba moninga malamu natangwa pasi. Bozalaki fidèle,
botika ki était na mabondeli et ba oyo pe ba kenaka bonne semence. C'est vrai misusu bazaki découragé désespéré ba kendaki car ndenge Bible lui ba ko beta berger ba brebis ba ko palangana. Mais bana ya malamu bana ya tata bazaki toujours wana ko compatir na oya bango tata. Lelo pasteur Charles aye koloba merci na baba kuku nyonso aye koloba merci na bana na nzambe nyonso o ba soutenaki na moment ya pasi partout baba kuku na mokili mobimba bozali pasteur Charles a remercié bino et azongi quand on est au lieu de l'autre fois mopange zongi. Retour avec force. Bible Zoloba. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc, tondi make retour oyo. En tout cas, et au lekali boso. Bande ko boye bine ko sala émission expressement pour anin. À part nam ko tiela bino image ko lobala bino ke pasteur azongi ko sepela ko kumisa nzambe et baba ko bobina dansa ba vainqueur. Na lobby bapanzaki bameko moyibi sango a moyibi réseaux sociaux eninganaki na okeyindisa na TikTok tellement alanda mapenza mingi te na okeyindisa na TikTok bon biloko na kobimisa na munoko nanga bakake encore bayebi nga mama de gars bopanzaki bameko sango moyibi munene bolobi ke akota prison parce que France eza mboka ya loi. Donc pour vous bozaki na ba preuve ou encore bozaki convaincu que aibaki sur ce il faut kota prison. France est mboka ya loi. Toyebi France est mboka loi. Tondimi France est mboka loi. Mais comment se fait-il mboka loi ba quitter? Ce qui veut dire loi est monique a non coupable. Sikoyo bino bopanzaki sango ke moyibi. Bino bopanzaki sango ka kokota boloko. Pona nini te bokepe koloba bokepe kopanza sango koloba ke ba quitter Charles Bameko. Ba chaîne nyonso esaki ba émission ba alerta ki ba motiva ki ba bande ko toyebi ezaki ko yinda ezala YouTube ezala TikTok oroleka te sans komona émission Charles Bameko e koteli ba ma bende koteli ba ba vie bande ko e na ba chaîne esala ba émission batu ba benga na téléphone pona ko confirmer moyibi ya Charles Bameko. Pour nous confirmer qu'il faut passer à Charles Bameko. Moutoumou a benga na Suisse. Na 6 000 € na maboko. Alobi Bameko a benga qui est pour a corrompre. A pese mbongo a kende ko na ebite sope ko sukola ye neto loba na lingala. A sukola ye aloba na batuke Charles Bameko a mutu malamu. Yango ye azwi mbongo na nko aye a ko panza ko loba ke Bameko a mutu na lobi Siko ya kokamo ezaki batu bandima pe batu bandima place fo mona ke eza kutu mamba o raisonner te e aka motema mabe ya batu nga tel que naza nazui problème na mbila nazui problème na l'état et senga fo batu moko boye ba justifier nga to ba lobela ngai croyez-vous que na oke luka batu nga na yebite po mutu nyonso azana na batu ne ata zandoki ata bomaki azana na batu oyo baliaka na ye o ba okotela etina ti mutu tu azala na bato ata opola obima bakusu bamusu ba okima me ozanga ata mibale te bakozala na bakosukola ye siko Bameko azwa bato te bazalaka na ye wana bandeko na ye to bakamarade na ye bapaster oyo to bande komona bazodefile kote ya apesa bango ba 6 000 wana te balobela ye croyez que balinga baboya bakoboya te andeko na bango amutu na bango eyinda na moi na butu na tongo na pokwa aza ya bango apia bango mbongo te me akeluka mutu moko o ayebi ete me ya kokamo ezaki bato bandima bandeko na ngonge ebele te na nganga na yebisa bandeko bokanga data lelo na mamu na oyebisa bino bomoni 2024 nde bandi bomoni ka ndenge mo aloba eke non satana obanga déjà parce que retour na ebondimela ngai ba chaîne ebele okangama ba chaîne bele kokanga à moins que maambalobe ezali ya solo ba chaîne bele kokangama ba obandela zéro pona oluka ko détruire œuvre nzambe bible zolo ba yo zo ravager silisa so sisi yo pe ba ravager yo botala mutu lokola mama Kongo marambu babetaka masolo ki moyibi
mais ya longwa na maamba ki moyibi ake kota tina chambre ba meko tina mbeto ba meko pwani azana posa ba akoma deuxième bureau ba meko mbanda mami azana posa ba meko lala eba ndo bolimbisa ngai tina niveau ake ko décrire motakala ya mosali na nzambe siko ye a imaginer ki ona mutu mais bota ya ende bimili banda c'est ça Dieu Bible zolo ba c'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent mama papa bima na maamba basali na nzambe amongo za na ba preuve ke aza penza fo ya solo mais soka aza ya nzambe Attention à quoi Makomi Ezoloba, qui est-il toi qui juge un serviteur de Dieu? Qu'il se tienne debout ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Et son maître a le pouvoir de le relever, soka kwei. Nzamba zongi seleka oya lukela muninga. Ya imagina ki metala e mutaka la salité ndenge sambwe. Mutaka la salité ou sambwe ya mwindwe sambwe. Azo ya pe ko défendre ango ole a se ressaisir ata a comprendre mais tellement za païen na molili à comprendre que le monde spirituel et marchera bon, il y a un retour. C'est comme ça que ça se passe. Soro lukeli muninga malheur. Malheur on est rozongela yo soka za innocent. Ya moni Bible zoloba ko kanisela mutu mabete. Pourquoi? Parce que oyo zo kanisela ezongelo. Nzamba oloba na opambola na olakelo. Omoni eloko zo souhaitele moninga. Ya malamu to ya mabe ezongelo ezalaka bongo. Mais tellement baba païen ba oye bangote. Wana ezara début à commencement. Maman ngola se repentir ata luka bongisa te azongeli nesu kofinga batu mikolo yo mais batu nyoso bafinga bango te bafinga bakofi batu nyoso bamesana kofinga bafinga mais il y a des gens bafinga ate ezana batu bafinga ate et ba chaîne belé kokangama mingi ba otuna ngulu tozwali auto otala bango mais non ma fallait ba panza pe sango te ba meko azongi te balobi te ndeni ba oloba te ba vandi nie hein. Et pourtant, bon, bah, pendant qu'il s'en va au bolo quoi ibi. Oulala, motema mabe. Abonnez-vous massivement sur MDG de TV. Ma foute, c'est comment c'est la grande dame. Bah, bonne année. Tout le monde a une balle, c'est ma de bonnes choses à vous. Merci, au revoir. Bye. C'est bon, merci. De commencer dans auto d'abord dans Nzambe sur les abakou dans le monde entier. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. Qui sont passés ici pour nous soutenir Bissot. Pour nous soutenir. On peut pas nous soutenir Bissot. Ceux qui doivent nous soutenir aussi. C'est un plus d'un ministère. Que Dieu je bénis Dieu pour nos serviteurs et l'église. Pour les serviteurs de l'église. Amen. Que Dieu les bénisse. N'a pas voulu mon tendre cœur sans n'a pas voulu bino la bergerie à la je crois que quand un homme est en mawa yakosakana te mopange ezongi gloire à Dieu. Binela nkolo abakuke.
pose yango esali baya Charles bien bomonte abendi bote su makasi onde moto azali na problème te kozala na nzambe elenge baronyonga vraiment esengo te bandeko esengo te donc c'est bien yoka biso les jaloux vont maigrir bakodoka votez Fachi, votez Béton, votez Moellon. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso Lamukang Sutuka Nguluma toebisaki bino boko sangana po boluka botombola Fachi boko kuta libanda tina kati toujours béton. Ça maman besoin de c'est Félix à peuple. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te voter? Ah, Fachi béton. 5 mandats. Votons Fachi. Les amis, votons Fachi. Votons béton. Les grands journalistes sont en là. Votons béton. Fongole, fongola misu. Nalobi fongola misu. Zomona to zomona te. Soyez battu. Anissa Malam. Prophétie Akimba. Changement de 5e président. Zomona misala. Natuni banda Congo et banda. Maternité gratuite. Enseignement gratuit. Monsieur Yoga Boy. Monsieur Omona Mambaboy. Fongola misu. Olanda basorodio mode. Azopola bazon nimade. Ah, Fachi Umela. Fachi Umela. Oleki bango. Talamboka ndenge zobonga. Kongo ekomi poto. Kongo ezobonga bandeko. Kalate Allemagne d'Afrique. Ah, Fachi Umela. Allez tous, béton à béton. Béton à béton. Béton à béton. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Moellon na moellon. Moellon na moellon. Moellon na yoki. Béton na béton. Béton na béton. Yanga mankas. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Akoma moellon. Moellon na moellon. Moellon na moellon. Jassam. Équateur. Grand Kassai. Ituri. Katanga. Sankuru. Bandundu. Congo Central. Lomami. Kivu. Mongali. Akongo. Maindombe. Béton à béton. Béton à béton. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi.
Moellon na moellon. Moellon na moellon. Béton na béton. Béton na béton. Fachi na fachi. Fachi na fachi. Moellon na moellon. Moellon na moellon. Ça c'est la voix des coachs la grande. Diaspora UK. Béton Oumela.